Mbote bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste bana ya papa Simon Kimbangu. Tokomi na tango bokolandaka émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission ekolobelaka bobele masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Ya solo katne siko nazali ngai mon côté ndenge boyebi ete na katne émission masolo tokozaka toujours na mopaya. Kasi bomone tengande na bandi émission oyo pamba te na yambi moko ya bino o bino moko boyebi oya ko présentaka émission na kombo ya papa Lambert Makwemimo yende azali invité na biso ya mokolo mwa lelo. Na émission na biso ya masolo ya mokolo lelo tokolobela bino kaka masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu. Pona tango tozali nango ezali toyebi biso nyo ezali tango ya centenaire. Na yango wana lokola papa na biso papa Lambert Makwemimo ye awuti na mboka nkamba ye azalaki kuna azalaki amonaki nyonso lekaki kuna akolobela biso lelo na tina ya centenaire pe makambo oyo ezali koleka na tango oyo. Mbote papa Lambert. Mbote mama Fifi Ndongala. Ya solo papa esika onga naza yonde mto présentaka émission lelo yo zali lokola invité na ngai. Yebisa biso nanu pamba te batu mingi bayebi oka lokola présentateur ya émission masolo. Kasi na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu mosala nini yo kosalaka pe na kati ya rateliki mosala nini yo kosalaka. Merci maman Fifi nakanisa merci balandi ya radio télévision Kimbangis pe merci bandeko bokolandaka émission masolo na confiance bokopesa kepai na biso bandeko na bino émission masolo ngai ndeko na bino papa Lambert Makwemimo ndenge boyebi yango eza nango na tina vraiment ya komibimisa te na mosala oyo papa Simon Kimbangu apesi biso na kati na lingomba nazali moko kati na banganga nzambe na grade ya inali diacre pour na paroisse na biso paroisse oyo na kofutela ka carte na ngai ezali paroisse ya Saint-Ouen pe na mosala ya ratelki ndenge bolinga papa Simon Kimbangu kiangani ezali pe ndenge mabongisa minaye nazali coordinateur awa na mboka France ngande munazali kotala France Mobimba pona eloko tali ratelki donc radio télévision Kimbangiste ngai nde munatali na France Mobimba. Oui, ya solo papa Lambert tomoni outi nkamba. Yebisa biso nanu eleki ndenge nini yo moni kuna ndenge na mukuse kaka mekana ko yebisa biso eleki ndenge nini nkamba. Merci mama Fifi pe merci na bande kono bazali kolanda biso voyage eleki kitoko na kanisa na komaki mercredi le 21 na Kinshasa et le même mercredi na Kinshasa na kenda kokuta mama conseillère directe na pesa mbote mingi bazalaki déjà na centre d'accueil banai kozela biso pona tout ça la voyage ensemble ndenge papa Simon Kimbangu kiangani abongisaki yango nde nakomaki na centre d'accueil na ba 15h donc na ba 16h tolongwaki na Kinshasa nde tokendeki na Nkamba na ba Congo et tokomaki na Nkamba na kanisa tokomaki na Babutu et na Tongo le 22 tokomi mbala moko to bongami et to bandaki mbala moko le 22 mars vraiment ezalaki esengo mingi na yebite esengo nanga mama Fifi pe bande kozali kolanda esengo eza tellement munene na ndimaki te ke ngamu na komona centenaire ya papa na biso banzambe et nga na vivre yango na mboka Nkamba Yeluselemi et nazalaki à côté tozalaki na mama conseillère direct et puis auto utaki na mboka ya France et mondo ezalaki na Nkamba nanu tomona ngote batu ya ndenge wana na kanisa na kosenga na sika bande ko bazali na sima so bakoki kolinga batela biso ndenge nini Nkamba full ya batu ezalaki vraiment esengo ezalaki na biso ya kosakana te vraiment fête eleki kitoko et nabimaki papa bimisi ngai mardi na après-midi et nazui avion mercredi na 11h donc na Kinshasa na famille na moni angote donc na kendeki mbala moko Nkamba et nazongi de Nkamba mbala moko na leki aéroport nazui avion ndenge bomoni nga nazongeli bino na mokola lelo. Ya solo ndenge lobi fete eleki kitoko kasi papa Lambert balobaki na biso to kende pa mosusu te ndenge babi na biso non to kende pa mosusu te ka na Nkamba tozala na poto tozala wapi makanisi na biso misu na biso bele na Nkamba. Est-ce que vous pouvez expliquer biso pourquoi kaka Nkamba Yeluselemi biso nyonso na Nkamba? Maman Fifi et puis bande kozali kolanda biso moni lingomba na biso zali lingomba ka molimo
bato mingi bazali kozwa makambo ya lingomba oyo na bonzoto mais eza na bonzoto te. Lingomba oyo ezali nde toyembaka lingomba oyo ya molimo, lingomba ya molimo, donc nyonso esalamaka na molimo. Papa Simon Kimbangu kenga nazali koloba na biso toloba makambo ya kala toloba pe ya sika. Lelo oyo soki ngai nalobi ke naza kokende na paroisse moko boye Kingandi bien na Anvers, fo bapesa nga adresse baloba na ngai ke eza esika boye na esika boye. Lelo Nkamba ezali esika tokendeki kosala fête oyo papa lingaki ke fête on esalama na Nkamba. Pona nini? Parce que ayebi papa na biso papa Simon Kimbangu oyo tokobengaka lelo oyo molimo mosantu ye atikali na biso libela na libela abotama na Nkamba. E nzoto na ye alobaki na papa Diangenda ke soki natiki mokili oyo na nzoto na nga bomema ngo na Nkamba. Papa Kisolokele abotami na Nkamba. Papa Dialungana abotami na Nkamba. Papa Diangenda babotami na Nkamba. Bon olingi centenaire na bango ezalela esika nini? Tokofeta kaka na Nkamba. Donc ezali adresse na biso Nkamba elu selemi. Ezali adresse na biso. Soki tolobi totalango omoni na tangu na kala mwana Nzambe po abotama Jésus otoko Messia po abotama Nzambe alobaki na Miché alobi ke mwana Nzambe akobotama mais lokola mwana Nzambe akobotama na Bethlehem. Mais soki totali bien Miché azalaki na Bethlehem te, Joseph na Maria bazalaka pe na Bethlehem te, mais Nzambe alobi mwana Nzambe okende koluka ye na Bethlehem esika ndeko okende komona mwana Nzambe akobotama esika nde kuna mapamboli ekozala. Mais eloko nini esalamaki? Nzambe ayebi ndenge abongisaka makambo na ye, akamati aye kopesa na roi likanisi basala recensement. Pamba te Joseph na Maria bazalaki na Bethlehem te, mais roi apesi mitindo ke recensement esalama mutu na mutu azonga na mboka na ye. Lokola Joseph na Maria bazalaki na famille ya David bakutaki na Bethlehem, bazongaki na Bethlehem. Tango bakomi na Bethlehem nde mwana Nzambe abotami. E Nzambe alobi mbala moko na Miché ke mwana Nzambe deja asa uti kobotama. Miché prophète amonaki ke lokola Nzambe asa alobaki na ye ke akobotama na Bethlehem, tika kende na Bethlehem. Nde akendeki na Bethlehem kosepela esika mwana Nzambe abotamaki. Omoni pona nini basepelaki esika mosusu te. Mais nde sikoyo Miché alobi na batu lera komi kuna alobi na bato oyo bazalaki na alobi ke tokende na Bethlehem esika tokende kosepela mwana Nzambe abotami. Mais batu mususu o bamonaki ke adresse wana bandimaki Miché te, bakendaki na bango kosepela kote mususu. Mais pai bakendeki kosepela na paya bakenda kosepela la mutu mususu mutu. Mais Miché na bato balandaki ye na oyo Nzambe ndenge alobaki na adresse mwana Nzambe botamaki bakendeki na wapi na Bethlehem. Elink omoni biso yango moni ke papa Simon Kimbangu alobaki ke tango nga nazali kotika nzoto oyo bokende na ngai na Nkamba. Soki tozongi na sima na bana na Israël, adresse na bango esika ezalaki centre spirituel na bango ezalaki esika batiaki nzoto ya Sara, batiaki nzoto ya Abraham. Nde tomonaki keti na ba Jacob, Joseph kutabi même mikuwa na ngai bomema yango na mboka elaka esika oyo bango bakendeki pona kosepela esika wana nde ezalaki centre spirituel na bango esika banda kozo makambo nyonso banda kozo makabo babomengo bamibeko ezalaki nde esika wana. Yango monike biso pe na Luc bakomeli biso esika nde bamozole kozala nde esika bokozo mapamboli esika bokenezo banguya esika mibeko kobima biso adresse na biso pona kosepela likambo ya centenaire et papa Diangenda. Yango monaki ke papa Simon Kimbangu Kiangani le chef spirituel azakaka moko bazami balete na église kimbangiste azakaka moko le chef spirituel alobi biso nyonso tokende na Nkamba. Ba oyo bakendeki na Nkamba te basambelaki na ba paroisse na bango, mais balobaki biso nyonso makanisi nyonso ndenge papa Diangenda alobaka na biso nyonso totala na Nkamba, makanisi na biso ezala na Nkamba. Oyo bakendaki kote mususu oyo bakendaki soki wapi bakendaki kosepelisa mutu mususu, mais biso Nzambe na biso ezalaki na Nkamba, yango tokendeki na Nkamba. Merci Papa Lambert ya solo
tozwi vraiment ya solo adresse na biso ezali vraiment na nkamba ya Luselemi esika wapi nzoto pe makambo nyonso oyo evandi na mboka nkamba ya Luselemi nzambe kati na bato. Papa Lambert nake na mutuna na nga mususu ya solo toyebi ete le 22 mars ezalaki naissance ya papa Diangenda tofetaki yango na nkamba ya Luselemi ndenge okoloba ezalaki likambo munene po ete ezalaki fallait que likamba mise to banda ekozela yango mise mais tokomi kuna na mboka nkamba ya Luselemi papa lobi na biso ete mise na fongoli yango na molimo epesi débat na mokili kasi yo lobi nini? Mama Fifi na kanisa pe bande kwazali kolanda biso débat eza na ngote débat o to kokosala ba débat eza na ngote pamba te nyonso oyo ezoleka lelo na mokili tozaki déjà préparé. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi ke afongoli mise na molimo mais aza molimo te mais ye molimo mo santu te afongoli yango tala na lingomba na biso même ata bandaku nyonso bafongola na lingomba ezalaka so bafongoli yango ata matériellement mais ezalaka spirituellement ezalaka makambo mususu bakoki kofongola ndaku na biso même temple ya nkamba ntango bafongolaki yango tobanda kozela nini spirituel ndako ti lelo ndako nkamba so tolobi totala yango nano esila te plafond kutu même eza te ti lelo nano esila te depuis 81 ti lelo plafond eza te nano esila te donc elingo bake donc efongwama te efongwamaki na molimo omoni lingomba ezali molimo makambo na biso nyonso ezali ya molimo ata bafongoli yango na bonzoto mais makambo esalamaka na molimo. Papa Simon Kimbangu kiangani azali chef spirituel et représentant légal ya église kimbangiste na kati na église kimbangiste oyo akozalaka chef spirituel akozalaka nzambe molimo mosantu soki tolobi yango ye azali déjà molimo donc elingi koloba ke nyonso ekosalamaka na molimo même ata afongolaki yango du point de vue matériel elaki efongwamaki mais du point de vue spirituel likambo ya munene esalamaki mais oyo ngai na yo tokoki komona po toza bato soki tozalaki na misu ya komona tongaki komona ke ya solo likambo esalami eza likambo ndenge mosusu tomonaki bato bazalaki kuna na kati na mboka nkamba bato mingi bayaki na mboka nkamba makambo bango bamonaki na kati ya ndako wana ya mise moyen biso na tomona parce que towana miso oyo biso tokomonaka omoni na lingomba na biso église kimbangiste ezalaka na décennie papa Simon Kimbangu tangu ya yaki na mokili abotaki bana misato papa kisolokele eza na 10 lettres dialungana eza na 10 lettres diangenda pe eza na 10 lettres mais ce qui totali papa Simon Kimbangu tangu ya ye na 1921 alobi ke tozalaki na retard il y a 10 ans. Ce que tu m'as dit qu'on calculait, de 1921 à 1931, et puis si 10 ans. Papa qui solokele azalaki kaka na nguya ya koya kolakisa mutu. Pamba te mutu tanga salama ki bénédiction oyo nzambe alongola ki kati na mutu. Toyebi yango na tango na kala. Papa Simon Kimbangu ye tango ayaki na programme na ye. Programme wana ezalaki programme nini? Nguya oyo ezalaki na likolo. Yango yaki kolakisa kozongisela biso na mutu pamba te mutu nzambe alongolaki ye bénédiction oyo yatiaki na kati na mutu toyebi ke mutu yango azalaki nani ezalaki Adam nzambe Adam abotamaka te nzambe asalaka ye papa kisolokele papa dialungana papa diangenda basalaki na bolingo na bango mais toyebi likambo nini oyo yaki na kati na mokili oyo Adam asalaki oyo ya désobéissance nde yango monaki nzambe banyama oyo apesaki ye ba pouvoir azalaki nango atikalaki nango lisusu te yango wana papa Simon Kimbangu ayaki tomonaki banyama mbwa ya ye moko mais ekomi kogangela ye pona nini pouvoir wana ezalaki lisusu te yango wana rôle papa Simon Kimbangu de 1921 à 1931 ayaki pona koya nguya wana ya kozongisa ngo pa na mutu soki totali na 1931 na 1941 ezalaki lisusu 10 ans nguya oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango yaki nguya ya ko gérer mokili oyo
yango tomonaki ke papa Simon alobaki ke nguya mokili ezali ya ye de 31 41 aye pour na ko gérer mokili soki tokei de 41 à 51 aye pour na ko gérer ba wei pouvoir na ko gérer ba wei po azonga po na nini alobaki ka aye pour na ko gérer ba wei tango yaye ko sekwa aye ko lobake mono kimbangu mwana ba Congo mokili ezali ya ngai mais biloko nous sonne bana awa bana ko sala wana de 10 ans ezalaki spirituel to monaki yango na bomutu boyete mais ezalaki spirituel yango mona kama na biso papa Simon Kimbangu kiangani papa bango misa tango baye na kati na mokili basala kama kambu nyonso ezalaki makambu nyonso elaka spirituel soki tokei na papa Diangenda na 1951 papa Simon Kimbangu le 12 octobre atiki biso. Mais papa Diangenda a yé de 1951 à 1961. Yé a yé na pouvoir ya kotonga lingomba. Yango mona rakeba lobi. Oh, mais papa Diangenda, papa Simon Kimbangu, yé makambo ya kinango. Mais moi na yé Diangenda a yé ko sala makambo wana te. Ezalaki ba makambo ke yaki spirituel. Papa Simon Kimbangu ayaki na pouvoir ya misato. Donc tout le baké lingomba na biso za lingomba ya molimo malamu nde makambo plus ça na molimo c'est ça na molimo c'est sengo mingi na molimo parce que na molimo nde tozwaka ya ibele na molimo et puis likambo ya ndako elaka lisusu de tout le baké mise pesa parmi banda kwa elaka yango na esalami na ba difficulté mingi ndeni. Merci maman Fifi na kanisa bande kwa dali kolanda biso ndenge na uti kolobake de 51 à 61 papa Diangenda aye kozwa lingomba papa Simon Kimbangu atiki biso le 12 octobre 51. Mais papa Diangenda tangu ya yé muto nzambe soko yé a changé sa mission. Asala ki sous mission papa Simon Kimbangu asala kité pour na koya ko gérer ba weyi pour na koya ko gérer mokili mais ya yé pour na ko tonga lingomba. Ni sone zaki spirituel 10 ans kaka. Donc biloko tout wana to mona kité papa Diangenda lobi na so ke na zu diplôme. Nana mona ki diplôme ango. C'était nous c'est qui ko passer spirituel. Donc to linko lobake papa Diangenda tangu ya yé aye na kati na mokili yango to monaka biloko nyonso to ko monake papa Diangenda tanga yeko tonga lingomba fo atonga lingomba mais akotonga ngo ndenge nini ba monaki ke ba kotonga lingomba bote yango to monaka na 56 bolinga 56 eye temple ya liboso pona kotonga ngo fo papa Diangenda ba yeko kitisa na Kimaza to yeko mona temple ekiti na Kimaza ko na Kimaza na Nkamba bat ba mona ki vema temple likolo e kiti bat ko kamwa me ndenge ni temple ba bombarda ki yango mais eloko moke salama ki ba mindele ba bombarder mais et ça makete nous c'est là qui spirituel bat mona ki yango na miso yote donc Kamba ya limboka moko c'est tongama biloko nous c'est likolo il est spirituel et c'est tongama nango yango mona ki ke temple papa Diangenda tunaki est-ce que bolingi e kitana likolo ou bien totonga yango tata na so balobaki ke malamu totonga potozo mapamboli po bana na so mapamboli yango monaki papa Diangenda abandaki système ya ntintsani pona kotonga ngo mais pona kotonga eloko liboso yaki temple yango pona kotonga ngo elaki liboso il faut to se purger to sauter ba croix to ba sauter ba bible ba sali mais tout bela ya la quitté papa Diangenda aye ko kota retraite tanga aye ko kota retraite na 71 ba aye ko tia première pose à première pierre na ndako bomba monaki ba aye ko tia pose à première pierre mais tanga ba aye ko tia pose ona mais pona ko tonga yango papa Diangenda monaki to ko tonga ngo ndenge nini a sauter se papa na biso basokoli maboko basote ba croix mais papa Diangenda monaki ko koki na ngo kaka na 72 aye ko kota retraite pamba te po monaki ke foko tubela omoni biloko nyonso ezali spirituel na lingomba na biso fo bato batubela nde bakotaki na retraite 72 bakoti retraite na kati na retraite kuna nde baye komona bamakambo ndenge nini tokozalela batubeli nde na 76 baye kotia première pause pour na travaux ebanda nde na 76 travaux nde ebandi 5 ans après na 81 baye ko inaugurer temple ya Nkamba na mémoire il y a 37 000 familles oyo papa Diangenda monaki ke non 37 000 oyo bazaki déporté bakendaki na liko bakangaki bamonaki pasi nde aye kosala temple wana mais temple wana bamama mikala bamona na bango déjà donc temple fongwami bato bandaki kozela makambo nini kosala na temple toyebi makambo nini bato bazelaki makambo ebele mais du point de vue spirituel makambo ebele esalamaki
oyo lelo ke komisinga na yo ndenge tozali boye. Donc likambo yo ya kofongola misé ezaka ka wana te. To temple lelo oyo mama Fifi ti totali lelo tina mokola lelo temple na nesila te. Temple ya Nkamba esila na nous te. Mais depuis bafongolango depuis 80 le 6 avril 81 tina mokola lelo pesi combien des années. Donc lelo oyo batu omoni un kimbangiste a koki koloba makambo ya zoloba te na mokola lelo. Omoni papa Diangenda bate ya kibiso. Lelo ce qui toke na Matthieu 7 21 à 29. Batu mi balé. Oyo moko mwana moko atongaki mutu atongaki ndaku na ye likolo mabanga. Na mutu atongaki ndaku na ye likolo zelo. Soko tali Matthieu alimboli libiso bana mbimba ale wana. Elingi koloba nini? Tango papa bayeki na kati na mokili papa Diangenda aza kote ya biso. Tango aza kote ya biso tozalaki batu mibale. Batu msuba zaki na kondima oyo lokola mutu atongi na kati na motema na ye. Atongi ndaku likola mabanga. Ata mupepe ye ekoningana te. Mutu msusu papa balaki kote ya biso mais mutu msusu azalaki wana atongaki ndaku likolo ya zelo. E la soki mka mupepe ye aningani na ye. Lelo oyo na kati na lingomba bataza koloba ke Nkamba ndenge na utolo makamba adresse. Nkamba makambo eloko moko ezali kuna te eloko moko mama Fifi omoni papa Simon Kimbangu tango ya ye ayaki pona mutu mwindu. Papa Simon Kimbangu le 5 avril 1921 tango atingi mama Mwila kende obeta ngonga. Mama Mwila tango kobeta ngonga mutali boso oyo avandaki na kiti. Ezalaki mondimité. Ezalaki Satan. Toyebi ke Satan lobaki na papa Simon Kimbangu nini lokola yo ye kotonga lingomba na yo awa na se ngai pe na kokota na kati na lingomba na yo ezalaki na Nkamba le 5 avril. Satan koti na kati na lingomba alobaki nini na kozala pasteur na kozala diacre na kozala choriste na kozala président ya nini na kozala akota na ba groupe nyonso akotaki. Donc elingi koloba ke Satan avandaki déjà na lingomba oyo. Exemple na kopesa yo le 6 juin papa Simon Kimbangu tango balimba ya kokanga ye. Tango balimba kokanga papa Simon Kimbangu alobaki nini? Alobi ke lokola bazali ko ya kokanga ngai. Oyo amoni ka kokokana ye te asala nini? Akende. Papa Simon Kimbangu azali ko adresser na banani. Pamba te ayebaki bato ya zalaki na bango o bazalaki kolanda ye na o bazalaki batongaki ndako na bango likolo ya mabanga quel que soit mpepeye bakoningana te. Alobaki na bango te. Alobaki avandaki kolakela déjà mutoyo ayako vanda na kiti na le 5 oyo mama Mwila kena ko beta ngonga le 6 avril oyo na tongo wana tanga kena ko beta ngonga mutoyo avandaki papa Simon Kimbangu alaki ko adresser na ye pe na lingi na ngai te obebisa likamna mezaki programme Nzambe oyo amoni na ye te ke akende metango basoda bayaki muto abambaki libanga azaki nani pona nini abambaki est-ce que ayoki maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki ezalaki biloko moko ezalaki spirituel makambo sala maka spirituel ozomona na kati na lingomba na biso lingomba ezali ya molimo papa bazali molimo yango mona kake papa tango bazali koloba na biso ke mukoleko ya centre oyo mingi bakomona ngo musika. Oui mbuta lokolo komi esika na pena mekana koloba kasi papa alobaki na biso tokabwana te. Tozomona ngo tokabwana te qui vivra verra. Kasi komi boni makambo ndenge komi ezoloba ma comme si faute moko boye za quelque part okoki ko limbola na muke likambo papa alobaki tokabwana te. Merci maman Fifi nakanisa eloko wana tokabwana te eza nango likambo moko ndenge na uti koloba bana mibale na Matthieu na 7 na 21 29. Papa Diangenda tango bazali kote ya biso papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda tango bazali kote ya biso na bana kote ya biso nyonso sika moko na bana na bango babotaki po babota bana 30 Kisolokele 10 lettres Diangenda 10 lettres Dialunga na 10 lettres bezalaki 30 ans plus papa Simon Kimbangu babotaki bana 30 soko sali ba calcul romona ki babotaki bana 30 bana na bango bazalaki bazali ba famille et centre bazali bana oyo tokopesa respect ndenge Adam toyebi Adam abota makate mais toyebi conséquence ni neyela ki Adam
Mais papa Lambert, papa le baki bien le biki biso, ndenge tozali boye biso ne sakoye ko bota biso ma. Tenga parce que lingoma mobimba to kabwanate. Likambo e komeli biso ko expliquer na to ko pesa papa ba to kabwanate. Est-ce que bato yo ba bengana ki bato to bato bakenda ki na ndenge na. Mama Fifi na kanisa likambo wana ezali likambo papa wana ki koloba mingi mutu na mutu ayebe sika telemi. Nga na ko expliquer te que parce que lelo oyo ngai na ko ningana te pourquoi parce que papa tikela ki biso makambo nyonso atikela ki biso makambo nyonso alobi na biso ke toka bwana te voire même ceux qui bolingi na fuka melabino boka bwana te papa yebaki mupepe koki ko ya nango mais lelo o papa ayebaki lelo oyo ceux qui bokabwani et salami lelo oyo mutu akolobake ngana kenanga parce que lingomba papa Simon Kimbangu mutu bakotaka librement babimaka pe librement lingomba kangaka mutu te ngai tango nakotaki na lingomba mutu bayambaki biso ngana ye nayebaka ye te soki azalaki nani toye bayambi biso lelo pe soki nasali mabe lingomba bimisi nga na kobima ngai moko soki pe nalingi nazonga nakozonga obele ngai moko mais lokola nazwaki enseignement epai ya bapapa papa bateyaki balobaki na biso ke bokabwana te soki même bolingi nafukamela bino bokabwana te lelo likambo ekomeli biso mutu na mutu nga na koposer question na mutu esika ya azali mwana papa Simon Kimbangu a se poser ba question est-ce que maloba oya papa Diangenda alobaki soki bolingi même nafukamela bino natiki bino na cercle voilà cercle on ezali nini ezali centre spirituel esika tikaki biso na ezali nkamba parce que papa Simon Kimbangu abotamaki na nkamba papa bazala nkamba papa banako loba na biso soki na ke na kunzulu ta mususu batu mingi bakofuta batike balandinga na kunzulu soki na ke na plateau de bateke batu mususu bakoko landa ngai mais mikoleko ya tokende ko bomba na esika mususu po bokoma kuna ekozala na bino pasi po bokoma bomona biso mais lelo oyo ezoko monana batu mingi po bakoma papa bazali na nkamba eza pasi. Est-ce que liloba wana papa Lambert mutalobi yango nani mutako contredire maloba oyo banzambe balobi liloba nzambe ate umeli kaka kokisama kaka ndenge papa mfuma mbanza zoloba donc likambo ya nzambe za programme eza professeur banzambe ekokokisama bapapa bakambo nyonso papa balobaki lelo oyo tozali komona yango lelo oyo tozali komona yango papa alobaki na biso ke kiti oyo soki obongama te okoki kovanda na kiti ya bokonzi oyo kiti oyo te ya chef spirituel mais maman Fifi lelo oyo le 25 mars 1992 papa kisoloke le tango bauti kotia ye bazongisi ye na mabele nzoto ne batiango na mabele le 22 mars le 25 papa Diangenda alobi asangisi bana na ye nyonso le 25 mars 92 na nkamba alobi na bango boye soki banda lelo botikala na papa Fuma Mbanza chemise moko na nkamba chemise moko na Kinshasa papa ayebaki papa babongisaki makambo na bango nyonso bateyaki bana oyo babotaki na bonzoto bana bateyaki bango e biso bana na bango na molimo pe bateyaki biso toyebi likambo wana balobi na biso chemise moko na nkamba chemise moko na Kinshasa mais bango moko papa balobi ke mikoleko ya nkamba oyo pa biso to kobombana po batu ba mingi ekozana na bango pasi po ba monango ayeko bakisa nini ke papa Simon Kimbangu alobaki Diangenda elite ke lokola ngamutu na bota yo ke porta likolo ekofongwama soko sali oyo ngai na kolingaka donc elingi koloba ke bolingo mibeko misala soko sali ba recommandation papa basengaki yo wana ozali mwana ya papa e yo wana okomona bomengo ya papa babongisi mais soki yo sali ndenga papa basengelaki te nde omoni sika pasi nde eye makambo tozali koloba lelo ke oyo nkamba o bafongoli mise ezali loko moko spirituel lelo oyo ngai na somi ntaba na ngai na lobi na somi ntaba na ngai na kangiango na singa na lobi ke ntaba na ngai na koliango mardi et mardi na moni ke na lie na ngango te na lobi na kolia na ngango mercredi ça problème ça pas na
ponta bango akei te zaka kawana. Et surtout eloko ya elaka nde ekobikisa mokili. Pamba te eloko ya elaka yango nde ekobikisa mokili. So ba programme à Tata Nzambe ezali programme à Tata Nzambe yango nde ekobikisa mokili. Eloko eza important na tango biso toza nango posa oyo ekobikisa mokili. Oyo eza na programme ya yeme Tata Nzambe nkolo Yesu molimo mo santu. Je crois yango nde eza important pour mokili eza na pasi. Tokanisa omoni misala na biso na Lingomba eza ya lelo te ke totonga kango na pasi. Parce que eza biloko ya elaka. Moni eloko eza ya molimo. Eloko oyo eza ya elaka. Eza ya molimo. Eza kana pasi pona kosala ngo. Totalaki amphithéâtre pona kofongola ngo. Amphithéâtre sila te. Butu tozo sala ngo na butu. Papa dona to ba fenêtre na butu pona nini? Papa fumamba na lobby botila nga ataka ba fenêtre kaka ya pamba na inauguré yango. Bayeba ki pourquoi papa fumamba na yeba ki pourquoi azo sala ndengo wana. Tokei na nkendolo. Alobi ke ba américain ba koyana banda kwa nkendolo. Est-ce que banda kwa nkendolo no sonesi la? Papa fumamba na lobi bo salela nga yango bo inauguré lenga yango kaka ndengo wana. Ezali biloko banda ku ya elaka. Eloko ya elaka ko ezalaka na pasi. Moyini satana fo abundisa yango po ete esila. Na petit exemple ba inaugura temple ya Nkamba depuis le 6 avril 81. Tina lelo toitiri en temple na batiango te. Mais efongama na molimo l'air efongami na molimo to leki étape mususu. Mizepe na molimo papa Simon Kimbangu kiangani alekisi biso étape mususu. Donc moi na pas Simon Kimbangu na mokola lelo akoki ko se poser ba question te. Parce que au moment où Nzambe papa Simon Kimbangu kiangani azali Nzambe molimo mo santu. Ya lobi ka fongoli yango na molimo un point un trait et fongami na molimo to leki étape parce que identité na biso. Parce que à lobi que ali mboka to kotina cycle 14-18 to sisi yango le 22 mars. Donc elinko lobake kimia ekoti. Lokola kimia ekoti ye molimo aza molimo alobi na biso ke na fongoli yango na molimo. Mais mise za wana. Mais lelo oyo est-ce que mise yango to ko fongola yango te matériellement ekosalama. Pamba te bazali ko récolter babiloko nyonso oyo kokota kuna. Nzambe aza na programme ye moko mutayebi. Muta mokili ayati do ezali ndaku ya elaka lelo oyo kokotonga ndaku na yo mais soki eza nango elaka te eza nango na tina moko te. Papa Diangenda alobaki na biso likambo na centre d'accueil nga nalandaka mingi parce que nazwaka enseignement ya Papa Diangenda alobi na biso ndaku na ngai ya mokoto eleki bandaku nyonso ya mokili mobimba malgré banda otanga mai. Mais mama Fifi Papa Diangenda biso to bandaka kokende tous les jours na tongo avant to kende classe to aka na principe faut to kende kota ka culte na tongo biso c'est au bandako bengango service 4 na tongo to kekuna to koti culte mais ce qui vous les obeta Papa Diangenda na miso akozwa sani ado tia vraiment na banini mais to bandako seka pourquoi zolo barike ndaku na ye eleki bandaku nyonso et puis Papa Diangenda abeleli alobi ke bobo mandaku na ngai te pamba te ndaku na ngai eleki est-ce que ndaku ya Papa Diangenda soki totali bien na point de vue matériellement boye est-ce que lekaki ba mongaliema to Maison Blanche ou Maison Blanche lekaki yango mais na molimo salaki nini Papa Diangenda yebaki ndaku na molimo yango monaka bandaku na bango ezali ba lien mikoleko ya il faut éthique la ndenge zalaki. Pamba te bana na biso bato bakoya lobi bakomona ke papa Kisolokele alalaki awa Papa Dialungana azalaki awa Papa Diangenda azalaki awa yango mona Papa Diangenda alobaki ndaku na ngai bobo mangote mais badani balingaki ko boma ndaku ya Papa Diangenda c'est ba collaborateur na ye oyo bazalaki na mission mususu yango mona ki batie même locataire ake ko vanda na centre d'accueil yango mona Papa Diangenda bonaki ko lobake ndaku na ngai eleki bandaku nyonso mais bobo mangote mais lokola bato bazaki na mission mususu oyo bandimi oyo batongaki likolo ya zelo ba comprenaka makambu te yango monaki balandaki bilandalanda bakei papa lobito kabwana te ezali biloko moko munene abi soki même bolingi na fuka melabino moi to chama lobango te na ba YouTube ezali nango mama Fifi Papa Diangenda lobaki nyonso atumba babunda yango kana kati ndaku je crois mama Fifi
biso na ko ngai naza mwana koreki jeune bisika tozalaki tous les premiers jeudi ya mois premier jeudi ya mois tonokende koyemba na Gombe mukolo mususu choral ba liste moko ebimi bato babimi na kati ya choral makambo mabe bimi na kati ya choral biso tokimi choral tokenda ngo susu te boye pona nini bo tokei un jeudi papa Diangenda alobi na biso na centre d'accueil alobi na biso que non jeudi papa kuta na besoin na biso tokendaki kolala na Gombe toyembi papa kuta zo bimate ba o ba yebi yango ba yebi papa kuta zo bimate papa kuta ngo abimi abandi ko atombokaki mais eloko ni alobaki na biso apekisi biso ba groupuscule pamba te ba na kati ya kora na kati ya groupe na groupe ba jeune tokomaki na ba sous groupe o biso la samba o biso kuna basilique o biso kuna ba groupe komeke belebele makambo belebele et puis ba mama ndumba ba komaka na ba oyo Karine na ngai o moni makambo ne komaki mingi na groupe papa ki solokele atombokaki et puis alobi na biso na agang biso watu tokimaki to lingaki susu kokende te alobi etumba quel que soit problème na lingomba etumba babundaka ngo na kata ndako tokimaka te même ata likambango ye ndenge nini ata bakobwaka yo biloko no libanda ata bakosala yo ndenge papa kisolokele okobunde tumba na kati ya ndako moyini babundaka na kata ndako babundaka libanda te lelo oyo 5 mois ya nkamba papa tanga zaki na nkamba papa Diangenda atuni ba collaborateur ne balaki kozala na ye alobi papa Kinganda za wapi oh papa sana Kinshasa oh Kinganda za na Kinshasa alobi bakei ko préparer ndenge nini bako diviser lingomba après départ na biso otali donc il a qui plan il a qui déjà bien préparé na moyini lelo oyo nana ngakoki ko sepela ke lingombe za ko kabwana nana koki ko sepela ke libota ye sans tout ezala na lobi ke kabwani te me bato nde bakei babimi bakei na bango mais papa alobaki yango to kabwana ndeti ngai papa Lambert ato ye pa na ngai lobi ke mama Fifi o yo lobi ke banda lelo papa Lambert to banda ko sambela pa na yo na koboya na koloba ke te tozala na direction ya nkamba pamba te nkamba ezali centre spirituel na biso un kimbangiste oyo ozali na centre spirituel na ezali nkamba te oza kimbangiste te pamba te na 71 papa Diangenda alobaka na biso likambo tango communion liboso salami pona komelisa batu communion pona kotonga alobi fena batu nyonso bazala na communion na tomela nzoto ya nkolo Yesu pe na makila na ye papa Diangenda alobaki tozaki nano bana mike alobi kimbangise nyonso sika ya zali tango tozali komela communion papa Diangenda atombolaka maboko nzembo bayembaka miyankembo papa Diangenda azoko tombola maboko likolo elangi koloba donc lera to tombola maboko boye tomona kango na communion esika nyonso kimbangiste azali oyo afutelaka carte ya kimbangiste oyo abengami mwana papa Simo Kimbangu azali enregistré na spirituellement na molimo azali komela nzoto azali kolia nzoto pe komela makila nkolo Yesu communion na tata Nzambe sikoyo yo epa ibiso to yali lelo oyo tomelaka communion na potote tomela ba mboka so melaka communauté mais tant que communion na nkamba papa mon chef spirituel atomboli maboko azali ko bénir nani pona to lia nzoto pe komela nini ya communion ya nkolo Yesu esika no sumona pa Simo Kimbangu azalaka akomelaka akoliaka nzoto pe komela makila ya nkolo Yesu bo sikoyo yo loba obimi na lingomba yo moko na volonté na yo moko papa lobi to kabana te yo obimi na volonté na yo moko sikoyo nzoto na makila nkolo Yesu omelaka ngote spirituellement eza spirituel eza biloko moko salama spirituel eza lingomba molimo yo melaka ngote mais on se poser ba question touti na nkamba awa touti komela communion le 8 avril le 8 avril tomeli communion papa Simo Kimbangu kiangani atomboli maboko likolo boy papa te azali le chef spirituel azali molimo
nyonso esalamaka na molimo yango monaka soki chef spirituel atelemi na kati na lingomba ndenge omonaki mama Mwilu le 2 avril ava kende abengi papa Diangenda alobi ne Diangenda nga naza kokende yaka nalakisa yo papa Diangenda habite yo lingo lakisa nga makambo nini nga naza nanga mwana muke nalingi na habite yaka nalakisa yo papa Diangenda saki nini ake kobenga Pamfu Bambanza alobi yaka koyoka makambo mama zoloba nanga po mama lingi kokende baye kuta mama bangaza ya kufukama bango mibale bafukami pembeni papa Fu Bambanza alobaki na papa Diangenda nini alobi te Diangenda eza makambo na ngai te kende mama pesa yo kende eza ya yo papa Fu Bambanza awelelaki yango te adisikitaki yango te ezalaka ya mutu moko eza spirituel ezali chef spirituel kaka moko awelelaki te papa Diangenda amonaki lere akei andimaki mama Mwilu après asalaki nini apesi ba carte après atikaki biso ya solo tolandi na bokebi nyonso papa Lambert toke na question na biso mususu tomoni te depuis le 22 mars tomoni te tokomi neti na air moko ya sika po papa Simon Kimbangu constat nga na sali papa Simon Kimbangu akomi vraiment koloba donc comme si mutuka est démarré donc oya kokota koti oya kotikala atikali en plus tomoni likamba journal to komona likamba passeport ya papa Simon ya papa Mfumu papa Kisolokele merci ya papa Kisolokele lobela biso na mwa muke meka ko limbolela biso nyanu OK na biso tina likamba journal ndenge na lobi omoni merci mingi mama Fifi na motuna na yo pona likamba ya démarrage ya mutuka démarrage ya mutuka nakanisa démarrage oyo ezali nde papa Diangenda ayeli biso kimia batutina mokola lelo baza ko comprendre place to komi lelo te au toza batu tozomona nde tozosala émission mais spirituellement to komi une étape mosusu to traverser étape parce que makambo papa balobaki ezali kokokisama papa tango bakende na 5 mois ya nkamba tango akotisi soirée spirituelle tango akotisi soirée spirituelle eloko liboso alobaki na biso alobi aye kobongisa banganga nzambe oyo bakosala na tata na ye bongo likamba journal papa la nazali koya pa moto zokokende likamba journal pe tokoloba ngo nazali kobongisa banganga nzambe oyo bakosala na tata na ngai mais triage ekozala alobi na biso likambo ya Carrefour ndeti na Europe wa alobaki na biso mingi Genève ezali Carrefour de l'Europe alobi na biso Carrefour mwana papa Simon Kimbangu yeba nzela nini yo okolanda na Carrefour ezalaka na nzela soko komi na suka okomona nzela mosusu eke na gauche nzela mosusu eke na droite ndenge pe ndenge balakisaka biso na bafilme ntango tokufaka mosusu akokende na paradis mosusu akokende na lifelo lelo oyo mwana papa Simon Kimbangu fo yeba nzela nini yo ozali kolanda nzela okolanda ezali nini papa Diangenda alobi na biso le 2 janvier 92 maemanso na kolobaka na bino lobi na lobaki lobi kuna na lobaki onosi na kolobaka yango ezali kanolo na bino bolingo mibeko na misala papa Diangenda azalaki professeur ateyi biso alakisi biso mokili ndenge nini yango ezalaki azalaki médecin aye kosala analyse ya mutu eloko nini esalaki ke po mutu tokoma lelo mutu mwindu parce que la sorcellerie papa Diangenda alakisi biso yango donc il était médecin et puis papa Diangenda azalaki général po akeko abundi bitumba oyo ya ndenge na ndenge omoni babengaka ye sorcier franc-maçon makama ndenge na ndenge donc papa Diangenda amemeli biso kimia na kimia oyo ya memeli biso yango monaki ke na le 22 mars 1918 ezalaki un vendredi na Italie ezalaki sengo pona nini papa mbate bamoni ke guerre esili mais spirituellement nzambe molimo mosanta botamaki alati nzota papa Diangenda et puis papa Simon Kimbangu alobaki en 1910 ke na kobota malisusu na 1918 est-ce que batata na so bandimaki yango batata na biso bandimaki yango mais papa Diangenda ya alobi ke papa Simon Kimbangu alobaki akobota masu na 1918 ye moko papa Diangenda azoko lobango
est-ce que ezalaki orgueil bien nini mazalaki nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu kianganya ya lobi na biso ke na mbanza sanda okende kopanza sango na mokili mobimba ke papa Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu mais ami bimisaki tala omoni lelo na kati na lingomba soki lelo mutu oyo un kimbangiste mutu mwindo abungi lelo eza buzoba na ye yango monaki papa Diangenda avanda ko yemisa nzembo avant tika biso azomisa nzembo tolingi to kabwana bandimi satana kamata bandimi oya yo otia oyo yo tia bilembo kasi oyo ya ngai kosimba bangoti mais ba oyo ya tia bilembo mutu na mutu a se poser ba question centre spirituel na biso soki yo mondia papa Simon Kimbangu oza na simankamba te oza mondimi ya kimbangiste te e ondimi papa Simon Kimbangu kiangani te nzambe molimo mosantu azali nzambe bato balobako na nkamba kuna eloko eza lisusu te mama Fifi towuti na centenaire makambo mibale nakoki koloba towuti na centenaire toke na mai ya sima mai wana ya sima oyo monaka mundele avanda pendant 40 ans pour na surveiller mai wana 40 ans depuis 1921 à 61 mundele avanda ki wana mais bato so bazokende kosokola na butu okomona papa Simon Kimbangu azaka na korala magorodo omona butu magorodo wa mundele azoyoka na itazoka kaka magorodo mais bato bazosokola bato bakeba sokoli mona makele magorodo mona mundele akotuna mais bato bazokosokola kuna te mona bato bazokosokola mais wana ezali kala papa la mais ezaki kala mais tina lelo to uti na nkamba ngana uti na nkamba tala na koloba makambo yo ngana moni na uti nkamba sikoyo na avril oyo nake kosokola ponga pe fona mibonga mate nza papa Diangenda yeli biso kimia bongo kimia ngonga naza kolanda ye naza mwana ye naza sima na ye naza sima nkamba nazwa kimia ngote nakendaki kosokola tokomi na mai ndenge mondenge mai ya sima ndenge tosokola kabiso nyonso mulongo bato atake bele bato ataki liboso na biso tata moko akoti na kata mai tanga koti kana kata mai moko pa mai ememi ye bato bakomi bosimba bake basimbi babimisi babino lokola sa kota ki mbali liboso fa kota susu fe ya 3 fois oh non nga nali kokota deux autres ba surveillant ba ya ba simbaye ba koti simba mi bale boye muta bandi ko ganga no nini ana muni troisième fois tango akoti mutazwi liboma moni on a misu na misu sikoyo loba na nga mai wana eloko ezate mai wana baboda kango ezaka source moko boye soki ndenge nini makambo esalami kuna mai wana sikoyo eloko ne salaki place wana. OK papa Lambert bebela biso na likambo journal parce que likambo ya journal yango mama Fifi yango yo. Journal oyo esalama vendredi 22 mars 1918. Wow, ezakati lelo. Mais journal yango mama Fifi. 100 ans journal oyo. 100 ans. Omoni ba itala ba italien batali ko sepela basali ba fête ba lobili makambo su ba guerre esili balakisi ndenge ni na France awa bitumba yalaki tozomona nde balakisi makambo nyonso ozomona ngo journal yango olingi koloba ke papa Diangenda amemeli biso kimia dona kimia o amemeli biso malamu mwana papa Simon Kimbangu esika no soyo zali tosala réflexion osika yo vandi sosola mituna epa inini nga nazaleli pamba te batakala nani na utukolo bataki na centre spirituel na bango esika bataki Abraham, Sarah, Jacob, Joseph ba mozole sika elaki epa balobaki Luc akomela biso esika ba mozole kozala esika donc papa Diangenda tanga zo bana biso ke esika mibeko ekowuta na tangu tata na nga koya mibeko tozali komona lelo akoya na mibeko moko akosakana na ngote batu mingi bakoka ko supporter mibeko ngote mama Fifi lelo tozo komona ngote mais mwana oya papa sindeti ngai papa Lambert na tonga ndaku na nga likolo mabanga ata mopepe ye na koningana te na kokende te na kobima te ata mopepe eye toza bata masumu mama Fifi na kati na mokili wana tozala kaka wana po toyebeli yango tina
toza bata masumu ata mopepe ye ngai na kotikala kaka sima papa Simon Kimbangu kianga pamba te ya zali nzambe na kati na mokili oyo omona ka papa Simon Kimbangu kianga ni soka telemi omoni na bana nyonso papa babota bango su 30 papa Simon Kim papa Diangenda alobaki mwana moko oyo tata bongisa akozwa akovana na kati ya ekiti oyo lelo papa Simon Kimbangu kiangani c'est lui le chef spirituel mais lelo ata batu bacholi ata batu bazoko finga ye yo mona ya répondaka yo mona kala tala oh papa Simon Kimbangu kiangana lobi to landa mama Fifi soki mwana papa Simon Kimbangu alandi malo papa Simon Kimbangu kiangana zali ko ba mikolo yo depuis le 21 mars le 22 mars le 23 mars le 24 mars le 25 toqué le 2 avril, le 1er avril, le 2 avril, le 3 avril, le 4 makambunyonso kamata makambunyonso papa Simon Kimbangu kiangani alobi tala yango landa yango na bokebi nyonso donc mutu nyonso akozwa réponse na ye na kati wana mutu nyonso akozwa réponse oye nango oza nango oye nango nyonso soki botali tokotila bino yango lokwa se na ye nzambe nenga kobongisa tokotila bino yango na oyo akobeta na émission masolo akomona makambunyonso tokotia yango po ese na ye makambo so tozoko loba lelo oyo tozoko mona tozoyoka ezali nango kaka mabongisami ezali mutu na mutu za na mission na ye omoni data tanga bana na Israël babimaki na babimi na bazobima na Egypte po bakende data akendaka na bango data landaka bango mais data landaka bango te ke po ye pa kota na akoma na terre promise akendaka po a bouleverser bango abungisa bango mais bato bamonaki lokwa data la ka gouverneur bamonaki ya koloba yango wana nde ezalaki vima na nzela mais oyo Moïse surtout azelaka tango Moïse akei 40 jours wana mais data makambo ya lobaki mais tozomona ngo lelo te bato nyonso oyo onkamba esali boye tala mama Fifi mutu akosa yo te mutu mwindu nyonso na mokili oyo mayele ozala mayele ndenge nini sans kamba oza zéro. Papa Lambert Tolandi vraiment na bokebi nyonso ndenge olobi ete ya solo ezali programme ya tata nzambe oyo ezali kambo ya molimo lingomba na biso ezali ya molimo makambo nyonso ekosala menaka na molimo ya tokomi na suka ya presque ya émission na biso na maimanso oyo tozali koyoka oyo tozali komona pe oyo yo uti nango na kamba conseil nini yo kopesa na bandimi oyo bazali koningana suite ya koyoka ba makelele oyo ezali koleka conseil ni okopesa bango papa Lambert maman Fifi en tout cas na sepeli mingi na motuna na yo motuna moko eza kitoko na conseil conseil na kopesa lokola papa Diangenda aye libiso kimia malamu mwana papa Simon Kimbangu esika na sozali tobotama ya sika ndenge nkolo salobaki na Nicodème abotama ya sika Nicodème ana ko yeba ko sosola yango ta kanzaki neti soka akufi bonga botama lisusu bonga botama ya sika te kolongola ba emballage oyo tozalaki nango wana to botama sika pamba te na lingomba na biso oya kozala ka chef spirituel ndenge tozali lelo papa Diangenda ndenge tozala ko sepela na ye atikela so papa Simon Kimbangu kiangani yango mona katango aza ko sepelisa papa Simon Kimbangu kiangana pesa ka ye honneur to mona kana lingomba na biso ba angelo likolo ba sepelaka na esengo ba ko sepelaka na likolo yango mona ka ba sala ka ndenge ba kitisaka banzembo na kombo ya muto ya li chef spirituel na lingomba yango to mona ka soki na lingi pe boko tia nzembo yo ozali nzambe papa Simon Kimbangu kiangani okumbisa yango papa to omoni ba nzembo wana ezali nzembo moko inspiré ba angelo likolo ba uti na likolo ba esengo wana ba kitisi yango pa mate mutu azali chef spirituel ba kitisi nzembo yango lingolo ba ke papa Simon Kimbangu kiangani nyonso ya koloba na biso nyonso ko bima na munoko na ye ezali spirituel e ali pona bolamu na biso yango na tobotama ya sika yango ndenge ya lobi afongoli mise na molimo po ete biso pe tolongwa na bowumbu tolongwa na bowumbu ya molimo yango monika fongoli yango na mise na molimo po te biso bana na ye tolongwa na bowumbu ya molimo. Merci papa Lambert. Solo bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste tokomi na suka ya émission na biso tolandi mikolo papa aza koloba na biso makambo ebele papa lobi bitumba na kati ya ndako ezalaka pasi alobi na biso totongaka nkamba eluselemi
liloba ya nzambe ate umeli ekokokisamaka kaka po ezali ya nzambe pe papa alobi na biso tokoki kozonga su na bowumbu te po ete kokoki nzembo elombe asalaki 70 ans donc 70 ans na mabele po biso tozala lisusu na bowumbu te po ya lobi tolobela ya sika tolobela pe ya kala olobeli ya kala lobela pe ya sika na yango wana bandeko na ngai papa alobi na biso boye mvoala lulendo papa lobi likama mvoala lulendo ezali nango kaka esika wana batikelaki yango na yango papa Lambert tokomi na suka ya émission na biso soko oza na mwa likama moko ekoloba to kopesa mbote na bai o bazali kolanda biso. Merci maman Fifi, merci Balandi à Radio Télévision Kimbangiste. Et le kokaka na koloba bana papa Simon Kimbangu to ningana te ndenge na uti koloba na Matthieu chapitre 7 21 29 to kene kotanga ngo et to tanga histoire ya na Genèse na 37 to tanga histoire ya Joseph ndenge nini bateka ki Joseph to ko comprendre parce que nyonso papa balobaki makamu nyonso ezo ya lelo o tozo komona ngo lelo papa diangenda nyonso eza nango te asa lobaki yango yango wana mwana papa Simon Kimbangu epai yo zali soko tongaki ndaku na yo likolo ya zelo otali ko ningana yango wana linga osala tu otongana likolo mabanga po ete oningana te zonga na nzela Kimbangiste ozali libre ya kobima na yo otape libre ya kozonga tomonaki le 7 avril bandeko na biso bayambamaki bautaki babimaki na lingomba mais bayambamaki le 7 avril bangwa na monaki moko azali musicien na paroisse na biso ya Montreuil donc elingi kolobake soko olingi kozonga na yo collectif te yo moko obimaki yo moko soko lingo zonga na yo okozonga bakoyamba te mama Mélanie bayambiye ba mama nani bayambi bate ebele o bayambi pesa mbote papa la poto comme la suka émission. Merci mama Fifi parce que eza obilingo mama Fifi eko tambola kitoko mingi na ko sepela nango makasi mbote yali na kopesa mingi na ko remercier ba oyo tango nakendaki na nkamba bazali kobenganga na kokozala quand même na fena za la reconnaissance ya batu wana le révérend Mukoko na Ilford révérend Rémi Lukau na Irlande révérend Leblanc na Düsseldorf révérend Ndwalu omoni photos za la quand même reconnaissance ya batu bazo kopesa ko ba représenter papa Simon Kimbangu kyanga na bamboka bazali mais oza na nkamba bazo benga yo eza vraiment bolingo vraiment dans un kamba bazo benganga et le révérend Bakula azana hôpital mais azo benga nzambe akotia loboko pamba te ozomona na bandeko na biso mosusu lokola mama Brigitte Kimvuta na kati na paroisse à Saint-Ouen mama Sele Kinanga na Rotterdam mama Feza na paroisse à Utrecht ozomona batu mama anivita ebele mais batuana bazoko benga yo koyeba bakaboli na biso esengo pamba te centenaire mama Fifi ezaki esengo te donc eza elengi esika nzambe azali papa fo ezaka esengo nzambe kati na wana bongaki adresse wana ezaki nkamba tokende kofetango kuna même bino botikalaki lokola makanisi na bino ezalaki na nkamba mapamboli wana bozwaki yango et puis nguyo papa Molimo Santo ataki nzambe Molimo Santo ozali nzambe donc nzembo na fuboti yango mafifi tiango papa merci ya solo bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste to komi na suka ya programme na biso ndenge papa Lambert alobi ete papa Simon Kimbangu égal papa Diangenda Kuntima égal papa Simon Kimbangu kianga na kasabiso nyoso tolandi pe to sengi bino merci na fidélité na bino pe na confiance o boko pesaka na émission masolo kasi to koyi ko kata bongo te sans que to yebisa bino ete kuna na caméra ezalaki na lisungi na biso ya papa Paul Malonga pe papa Edi Zolandonga nde totiki bino tokutani na mbala sima. Au revoir.